bazui mabele. Et bino bokanisi Congo bino bokozwa ngo ndenge nini. Congo bino bokosikula yango ndenge nini. Il faut battre molimo baya ko guider bino. Mais toko yozo loba bazo komona ngo neti baje. Bazo komona ngo neti baje. Oui, to tambola ka biso no to tambola. Mais le to la kana butu ba imaka bele kaka. Si mususu na butu akendeki na lola. Mususu na butu ba ange bakitaki na ndako na ye, ba vandeki na bakiti ba baniko sololati. Comme peut ba mususu pe satan kitaki na ndako na ye. Ozo mena mo ya bimi comme innocent moko ayebie lo côté. Yo po monie na mo yo so kase yo na yeboza muninga, yo na yeboza baninga te, ye na butu akendaka na lola. Ye na butu to sala ba délivrance na maison du potier. Nanya yebi. Nanya yebi makambo yango. Nanya yebi ma sœur. To lingana to loba, to respecter ba don oyo banzambe ba tie oyo nakati ya batu na ye. To respecter, neti nazana mawaya ne mwanda semi, nazana mawana ye, nazana mawana ye, ake wapi, ake kobomba mawapi, président de la République, yokela ye mawa, limbisa ye, azonga, nakati ya makampani, a continuer œuvre na ye spirituel, nenge ya bandaki ko salelango. Est-ce que nana yebi ke nazana mawa, pona ne mawa, ne mwanda semi, nana ye, est-ce que ngana ne mwanda semi, tosito kutana? Ozoko pa, mais nazana mawana ye, nazana mawana ye mase, nazako bondela pona ye, malheur moko eye la yete. Balimbisa ye. Batande ngwana basape important na kati ya mboka. Bao bazako beta sete na makambo molimo. Moni, bao bazaki na Espagne, bao bazaki na Hongrie, bao bazaki na Russie, bao bazaki na Allemagne, quoique bazaki na quelques divergences, mais ba travailler ki pona ba sikula Israël. Et Israël est sikula maki. Merci mingi Dr Pierre Wapiti. Bon, lilobana yo asuka ezali ni papa na ngai. Liloba nanga ya suka ezali na kopesa mbote na ba oyo nyoso balandaka nga na monde entier bayebake naza kolobela bango bilobela te naza kolobela bango biloko oyo ebomami na kati ya ba bibliothèque ya ndenge na ndenge ya ba grandes universités. Mais lokola Kongola tangaka na ete amesana kobina pe komela yango na lingi ba historien balimbolela nga nanu qui était un bantou. Moni qui était un bantou. Naza kozela ba politicien, ba historien congolais, ba pesanga réponse wana qui était un bantou. Ozomona bazalaki mabisika bazali balanda mateya oyo ekofungula bango misu ya molimo pe bango bako comprendre pe na mikoleza koya tokoya koloba likambo ya Noé tango tokosisa likoloba likambo ya Noé tokoloba likambo ya Melchisedek. Est-ce que Melchisedek azanga ki tata na mama toyebi te Bible lobaki kaka ya azanga ki tata na mama. Alors biso tokozo parce que nyonso za na kati ya buku ya Enoch. Nous sommes na kati ya livre ya Bible ya Enoch oyo nga nazana ngo na maison du potier oyo ezako peser plus de 5 kilos. Donc pona ya nango tiawa ekozala likambu. Na lingaki na ya nango na studio. Mais ça plus de 5 kilos ma sœur buku wana et comment mwindu. Pour comment ma lelote. Omoni et comment ma lelote. Alors mbalasi matango mususu na kochango na kati ya valise pena na benda yango kaka na makasi nyonso na koma na yango tina kati ya studio poto bana kotanga ngo page par page mais livre wana eza sacré na kokotambula tambula nango boete po balobi oyo nyonso ya kotanga Bible oyo ya Enoch oyo ya koteya makambe komami na kati ye akomona nzambe akomata na likolo sans problème. Nzamba zwa lokumu asanjolama sima toko pesa pe mikoleko ya so nzamba sali grâce toko lobila pe Congo na biso toko lobila pe Congo na biso parce que na baki ngana za ko kengela semiko alors na ko lobela bango likambo otina ni na za ko kengela semiko pouvoir eza ko tambola maser eza ko tambola bako pesa yango na nani eza ko tambola bako pesa yango na nani ezo zonga kaka na maboko ya rais. Ba tambule bako pesa yango na nani ezozonga kaka na maboko ya rais likambo ko kamwa bandeko nanga tokolobela yango na mikolo ezoya. Merci mingi bandeko balandi nyonso ya 3W Congo Mikili boyoki oyo ebimi na monoko Dr Pierre Wapiti oyo alobaka vérité